Capage TV. Capage TV. Les chaînes où étaient les marathons, ils font les cas et on va signer un bateau, on va soutenir Bissot. Voilà quoi. Donc, mais Divo déjà ça va? Ouais, ça va. Ça va, mais celui qui a on a été tout kendo. Ok. Ouais, et puis la musique n'est pas moi. Et puis motema nanga etonda bolingo rapona yo absence na yo na vina ngana zakoka te bolela yo ke komino ya basusu edi. Ouais, depuis bah fallait bah faire bah grand mopa bah vieux na bah bima et non ma moni jeune mo au cheka ceux qui t'es pas bah héritier parce que héritier a été son ali na petro bah jeune et belé bah ya lelo badi bazo dinga mingi babilo komo ba nini. The end of something is better than its beginning. Patience is better than pride. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Jesus Christ is alive. Everything is east and west. Jesus Christ is alive. Everything is east and west. Jesus Christ is alive. Everything is east and west. Jesus Christ is alive. Everything is east and west. We were born in east and west. We will die in east and west. Everything is east and west. Everything is east and west. Alpha Omega is alive. First and last is alive. From the cross he's alive. To the throne he's alive. We believe he's alive. Jesus Christ is alive. Soyo lobaka misalela tako salela te nyoso yo lakaki ngayo komisi yango ndele pase motema na yo ezanga kolingo motema na ngai etonda kolingo mpona yo atose na yo na vina nga nazokoka te bolela yo ke ekomino ya basusu ebie mondeye salinga pasi eske nakomi bakanja toninye ebizanga chapeleni yango yo kaninga na maboko boyo nyokolanga boye ebiye wande nonganga beta bakanja mpona chapeleye me yopesinga deception sans cause ebi ebisanga chapeleni yango yolobaki nga na longolanga na refizaki ediyeye wandeyeye. Voilà, bienvenue dans Capage Télévision, c'est Tendresse Pambou, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien le long, en tout cas beaucoup bien, beaucoup c'est là parce que Nazan a déjà bon moni na diamanto. Bonjour Dieboni Bodi. Ouais, bonjour Tendresse, bonjour Nabatuto. Na sentir kaka. Et puis nous avant la bande on a fait ça vraiment monter na bateau ba sauter na ngai. OK. Maître bienvenu face aux les procéduriers. OK. L'intelligence réside dans sa tête. Maître bienvenu face au Maître Christian Ankara, son éminence Maître et Kazi. OK. Et les fantômes Maître Pété Kabré, Maître Vandal Boloko, Maître Trésor mais les mamas de Mouchia. Venanga Edi Wandei. Chou. Ah, bani déjà à Bambote. En tout cas, émission
die ba ko yemba Ouais. Ozo yemba nde tolo ba mingi te. Pour mingo lobezate aujourd'hui tu vas jouer de la musique, on va écouter de la bonne musique pour miko lebele okenda. Qui n'a pas eu un déplacement moqué, raison il y a travail kaka et voilà. Les orchestre, les laël l'insambi pour karangamine, ouais les laël musique est bien, très bien pour tourner la boue. Maxi single la vie déjà disponible. Ah bon? Dans la plateforme Lyon sur le téléchargement en audio, mais t'as la tête au lancer clip Yanzembo Moko, au lancer entre salariés et sondage quoi, tu sais ma fan a dit ça va voter, parce que maintenant ma clip ni bon bah pour qui BF Yanzembo mettre bienvenue face aux procédures. Là où on a au bois karaté mettre bienvenue tout le monde va bien. Ouais, soit ça n'est pas bien bon on boit que te bois. Mettre bienvenue na bois que au façon. Mettre bienvenue façon. Les procédures. Les procéduriers. Procéduriers. Et les procéduriers. Eh, soit ça nous bien na côté quoi. Donc il y a donc mettre bienvenue. Mettre bienvenue tala pe ba koto ba tendance pas mo baza capable TV pe zali ezo pesa ma bien. Boni groupe lobby eza bien. Bon ça na studio tondeni. Ouais, toi dans le studio ngai na travailler. Là mais c'est de occasion. Toi dans le studio. Donc on a producteur na minute. Ouais, là la belle Divo. Ah, on a Divo. Ok. On a Divo donc pour travailler, pour préparer album nai, banzembo nyonso na yemba. Et on a la album. Ok. Mais déjà ça va faire en attendant l'album meilleur. Après ça il va au moins avant le mois il y a 4 titres genre la banzembo va bien. Moi on a dit mais c'est de occasion mon vidéo titre là ça. Donc sur la bête dans la plateforme et tout il est disponible. Moi on a BF. Toi la danse de la tête, la vanité ça. Ok. Donc récemment, on a un qui chanteur. Bonjour, il y a Boni. Boni santé. Aux Arabiens. Tout récemment, aux Ongi sous la capacité télévision. Et c'est Ngozali, Sangoni de l'émission. Vous remarquez que tellement trop. Non. Il faut zonga. Tarabos. Na toi aussi là. Tu recevoir boss voilà. Boni santé la bande côté. Oui, santé calme. Santé calme. Oui, les biso sangoni. Genre bête les biso ba musique. Bona mais moi musique ba kasi za kite nzote bande ko répondre té. Parce que le longa na yo, bonne santé. Sangoni na je ni beau sentiment d'extrait ba chanter. OK, donc le lobo beta ba extrait quoi. Yo biso ngoza na deux nzembo na kati. Non, avec ça na chambre na seraki. Paul Bin. Ah oui, aux années mon nom quoi. Il mettait la biso monzi monto ka. O te to yo kana biso le to ende ko yo kabino to na poème te. Pese micro ko yo kana bien. Le lo to ende ko yo kabino ba actualité na bino dato na ngo bien, toi bien casé. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, parcours de
Vous avez quitté Outipoto, Otiki orchestre pendant un bon moment. Oui, en fait. Raison ni vraiment ils avaient qui pour Tika Biso. Juste on a la manager là on a côté on a ceux qui moi nous les a pas bien on a quelque on a bête à moi et bandou les mots ils avaient côté on a réussi. OK, dans Outo Betandou les quoi. Mon manager Armand Tembo. OK. Ici on a avec on a bête qui mais pas ba image dans un OP. OK. Et voilà. Ah OK. Et ça bien sauto moni peut ba image quoi. On est dans ça là quoi et puis tant on a sélection. Donc tout ce temps au Banda au showcase, au bêti combien de showcase? Combien de nous? On a 5 nous et puis aujourd'hui on peut l'attendre, voilà. Ouais. Donc voilà. Si quoi autant on a eu ça justifié alors absence on y surtout. Ouais, ils ont peine justifié parce que nous ça musala au bango bali na ça. Quand tika qui groupe quand au côté na moto mambo changer ton. Déjà 5 ans tous ensemble donc bah il n'est to kenda voilà quoi. Bon durant 5 ans c'est quoi to que le côté to binité le côté. Bon en fait après abanze monanga o na cha déjà en ligne mais ebi muke biso to wuta na biso muke nzamba osunga muke to matata leosko to zana mcd to zana ye parce que ayoka biso pe ayoka tanze mona sana shikito que je salue mon ami shikito na kino et nana nzembo moko pe ya rumba ezaka wana déjà ba bayebi et voilà. Donc vous avez une maison mère. Vous êtes à la maison mère. C'est trop dur, mais on travaille. On travaille dans la coulisses. On travaille dans la coulisse. Tout le monde est bien. Tout ça, le parcours, voilà, on a compté une carrière, on a posé biso, on a la visibilité. Parce que tu as boulot, tu as boulot, tu as et bah jeune belé ba o tcha makela sur le chep na bo tche bo comprendre na et le que j'étais je dois la boulot eza ya moni tellement atala que chaîne o etale na trop fona le ka awa et va singa bato ba soutenir biso voilà quoi. Mais Divo déjà ça va? Ouais ça va. Ça va mais celui quand on a été to kendo. OK. Ouais, et puis la musique n'est pas moi. Et puis 2021 il faut m'embrouiller kendo likolo quoi. Il faut m'embrouiller likolo avec tendresse donc avec Kapash TV. Kapash TV voilà et Kapash TV il y a Cynthia Kapash ma patronne il y a Zakutu maladie mais tu vas bonne guérison à toi maman chérie bika mbang nazo comprendre mon papa moi malade ça partout ngamoni naza boto tozano récemment amoni non c'est émission vu que ka musala to prêtaka serment il faut to satisfaire ba abonné à Kapash na présenter kaka bongo mais na kati na wana zaki bien te. En tout cas merci mingi na ba yo bozolanda biso, merci mingi na ba o bozwaka ton na bino vraiment ya kolanda Kapash télévision ba o bo soutenir biso na ba ndenge nyonso de loin et de près. Voilà bozala toujours là, bozala toujours branché, bo soutenir biso ba o baza abonné te, bo s'abonner ba o batala ba émission na biso so kozala abonné, bo s'abonner parce que abonnement na bino na ndesa biso tozala. Voilà je suis avec Diemonto Dieto kana biso musique. Toi mindule walelo mindule na Kapash télévision au Saranate. Oh, bête la sonne municipal. Oh, non, bête en zembo. C'est-à-dire, serre Morazol de là. Avec, pardon, tonton Morazol de là avec ça. Moi, c'est donc c'est-à-dire, à chaque fois qu'on a moi, c'est ce moi, c'est ami appelle. Allo bara yaya. Allo yaya. Allo yaya. Nous on va y aller dans le cosa de Cabo. Il y a solo. Bête la puce dans moi photo. C'est dès que l'aime, moi la photo. Bébé nanga kitoko lokola mpongi ya 5 soki aza mpene nanga yoka kelengi lokola mwaso ya botaka te sake na lopitalo bayebisi yeke ya zizemi soki bokosomba bandako ya minene bosomba na bino bamituka ya talo me botikela ngai ediwa ndei nanga shwe sapatu balataka na lokolo jamais balatango na loboko
yo mpe yokotanga na motema bebe na nga ntango tovandaka na ye ya kosakanga kalingaka nga bato nyonso babengaka ye ayambaka bango bayaya yayo lobi nini yaya final molingaka nani masonge bolingango yango nzu donc mwasi mibali nyonso babengaka bayaya si wana leke bayaya seke mobali wana mpe ntongo abengaka ayambaka mpe yaya yaza moto bayaya inspiration euteli wapi tofanaka totali baje basere bakoma nango baje basere bakoma nango omona bina bofandi boye omoni mpena komo mo bakoma kochange na bakomo mais yo oyoka voi ya motu mo mamba oloba po batelefone lelo yongo bavolume makasi ozoyoka nango mais aya mo osalino mpe semblant yango nasinspiraki mponga mo nakutana nango c'est aussi badéception mingi motu oyo alingaka tansali na parcours na ye faut déception ezalaka donc badéception nde esali ke oyema osinspire na nzembo lelo voilà comment je peux dire ozopromettre biso ndeni na 2021 pour 2021 bato babimi ebele bapeti na bino mpe ebele babimi pour ne pas dire petit bacollègue mpo otalaka na musique bato baboyaka et tout bainospi bages bajeune ebele babimi molungi eza na musique parceque eloko nini okoni oyo bakisela biso na 2021 mpo il faut tobina taraka bon en fait ngai eloko mona oya nango eza nini moni bato to bazobima mais bamusique ya mwa loyenge eza mwa trop cetadi biso et particularité na biso eza douceur olingoyela bango douceur ouais une musique douce comprendre musique moko oyebi kaka parce que ezozanga mwa trop depuis ouais depuis bafali bafere bagrand mopao baviere na babima et non namoni jeune mo otyeka soki tie pa bahéritier parce que héritier aza te songa alingaka mpe trop bajeune ebele baoya lelo badi bazolinga mingi babiloko moko boye banini mais biso sikoyo eza kilelo ti oboyi kilelo te kikala nde esalaka lelo biso musique na biso ya karumba c'est-à-dire nga nazala na inde nasala na inde boye nakoti na terrasse moko c'est-à-dire restaurant quoi restaurant moko na inde naki mpena baobeta mario nalembi akobetenga na zuwa mama nakaki yango comprendre donc na musique wana kaka ekoma eti bainde banibani namona franco abeta bandole plein mindele na bapoto wana donc ça dit il faut valoriser musique na biso moko yango moni musique ekoma kolekaka jo mo abimisi nte mo un mois deux mois eleki faut abimisa lisusu eleki voilà donc yango moni nazo encourager héritier watana de goga na temps oyo bato baobimisa banzembo moko boye mpona nini na ye abimisi rumba mais faut yoka barumba somo nayoki barumba wata félicitation nayoki barumba en tout cas nasepele bongo félicitation lisusu na elmar parce que ye koto wana déjà barumba asalelaki biso ya bien asali so parce que banzembo ne mpe ya mikolo so oyoki yango okokaka kirumba moko na kati naye yo ayembela mama wala bien c'est-à-dire omona yeyanga orumba voilà toyembelanga te ofangi yango oyemba te edie betango ezaka mpe bien nzembo tomatango kapwami Cédric Elema na Paris, Yadodi Kiseta, Paris, Espoir Lutete, États-Unis, Innocent Mabiala. Nayembela mama, voyaka bien. Nayembela chérie, voilà la bien. Je vais chanter, je vais prier, je vais chanter, je vais prier. C'est que ça n'a yoka nzoto. L'amour que je te donne n'a pas de limite. Si c'est à ma maman,
disais mon bébé, je te suis, tu me fous, je me fuis, je te suis. Comment vraiment. Voilà. Ah, mais ma bisou. Mais ma bisou, je vais me mettre bienvenue façon. Voilà, tout ce qu'on a coulé. On doit comprendre que tout le caca. Félicitations. En force, c'est Royoka, n'est pas ça la bisou. C'est ça. Merci. Donc voilà quoi. Mais bon, les mots soutenir bisou. En tout cas, soutenir Dieu. Soutenir Dieu pour votre abonné à Capage Télévision. Quand vous soutenez la tendresse, pas vous, soutenir Dieu pour ça la bien. Ça la bien manqué. Botika ba campagne ezanga tina. On a ce qu'on dit me mettre bien comme façon. OK. Chef, bête biso to marto binako. OK. Tango to vandaka na ye akosaka nga kalingaka nga bato nyonso babengaka ye yambaka bango bayaya yayo lobi nini yaya final molingaka nani. Mensonge, 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 mensonge bolingo yango yango anzwe. Bebe nanga kitoko lokola mpongi ya 5 webi mpongi ya 5 tendresse beke bokosomba bandako ya minene bosomba na bino bamituka ya talo me botikela ngai tendresse mwasi ya mwindi somo. Tango tovandaka na ye yakosaka nga kalingaka nga bato nyonso babengaka ye yambaka bango bayaya yayo lobi nini yaya final molingaka nani. Mensonge, 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 mensonge bolingo yango yango anzu. Tango tovandaka na ye yakosaka nga kalingaka nga bato nyonso babengaka ye yambaka bango bayaya yayo lobi nini yaya final molingaka nani. Mensonge, 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 mensonge bolingo yango yango anzwe. Arsène Mayele, oui, on dans quoi? Arsène Mayele. Montréal. Nakomi lokola moto azoka na ye konda nakoma kobanga eloko etambola ngai ye mato komisangaki zengi yobomi vinanga nalela vido nalela vido kizenga ye nalela lizivenge Benedite Bichilo alo $1000 c'est bien maître bienvenu fasoye. Tango tovandaka na ye yakosaka nga kalingaka nga bato nyonso babengaka ye yambaka bango bayaya yayo lobi nini yaya final molingaka nani. Mensonge, 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 mensonge bolingo yango yango anzu. Merci à toi Dieu. Voilà, vous êtes bel et bien dans Capage Télévision. C'est Tendresse comme votre présentatrice. J'espère que vous aussi c'est un moment où les cannabis, les Canadiens, les Laël groupe, voilà, les Laël musique, tout ça va dire. Vous avez quand même rumba na le moment tourné. Générique exact. En fait, danse de la tête Morozana. Mais maman la marine, la marine. Dans la tête et ça, mais parce que bazar trop na. C'est une de ces bazar na trop na rumba, c'est que baguette fabulous, baguette maweto et pas monter, soit tout qui part. On a des bangam pour nous autres. Maweto habite rapé, baguette fabulous. Bon, on a bien la musique, on a. Il y a une musique question dans tout le monde, on dit qu'il est le score sandi. Qui le long un mot za rumba mais ata ba fali ba ko taka nanga mukune mo ba beti taka tata mubimba le lwa za kata. C'est quoi tout dans ya onde ce qu'on a eu na groupe ça dit na ba binga mo ba talako. OK. Ba talako ba sala musala.
nga mosala na ngai ezala nayemba na ngai. Ok. Oza kuna te. Voilà, tozochite na biso déjà tie na otikila bino. Oui, koyemba donc yo bagezi te, rebo te. Bango musique na bango basala. Musique na bango basala eza bien mpona bango. Nga siko musique na mpona bango eza lokola yo pena yo kuna te. Nga nayebi makambo wana te nosala ngo ndeni. Nga nayebi koyemba nde. Voilà, je vous laisse natika bino bosala boyemba et tout liloba suka mwa libanga nde ezalaka poto. Maître bienvenu Faso, le procédurier, procédure, l'intelligence réside dans sa tête. Okay. Maître Kazi, son éminence, merci. Et Maître Vandal Boloko, l'initiateur. Maître Trésor Mbele, le fantôme, Maître Tete Kabou. Dans mon Frida Kizenga, Lissi Kizenga, Openaba Soutenara Diemato. Et Bénédicte Michilo, $1000 c'est rien. Et Innocent Mabiala, aux États-Unis, il y a espoir Loutete. Il a bien fait Loutete. Cédric Elema, merci mon frère. Et il y a Dodi Kisita, tout dans Edi Wandei, boss. Edi Wandei, voilà quoi. Oui, il y a David Volant, il y a Maman Rutana. Ousmane Kiwa, il y a Patience Mouya, il y a Maman Israfina Tasnim. Baby Show, moi c'est la depuis Mikil, Song. Jolissi, ABC. Et puis tout va soutenir Abisso. Après ça va me botter dans le aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va déjà chuter. Mais je vous laisse quand même le temps de savourer ce moment. Je vous laisse le temps d'écouter de la bonne musique de Diamanto. Et puis, ça va tout. Le 30 janvier, on a un barbecue et ma météo. Donc déjà, on peut son numéro. La bosse peut son numéro. Plus 243 89 143 66 73. Plus 243 89 143 66 73. Et quand on a YouTube, ça, Diemato TV, voilà, abonnez-vous massivement dans Diemato TV. Abonnez-vous massivement dans Black African Coffee. Abonnez-vous. Restez branchés dans Capace Télévision. Moi, je vous laisse déjà en tout cas à la prochaine. Ciao. Edi Wandei bébé nyonso yo lobaka yo salela ta ko salela te nyonso yo lakaki nga yo komisi yango ndele passé motema na yo ezanga bolingo motema na nga etonda bolingo mpona yo absence na yo na vi na nga nazokoka te bolela yo ke komino ya basusu edi Wandei Edi Wandei fimbo betinga na bolingo esalinga pasi eske nakomi bakanja to nini ebizanga chapele nini yango yo kanginga na maboko moyo nyokolanga boye Edi Wandei Grosse Nicoline nanga beta bakanja pona chapele yeye me yo pesinga deception sans cause edi yebisanga yi chapele nini yango yo lobaki nga na longolanga na refusaki edi yeye Wandei yeye Edi Wandei chou check merci beaucoup Dona Rosa à Bandal pour ya ebele maison Dona Rosa. Ensemble, protégeons-nous les uns les autres pour garantir la sécurité de tous et lutter contre la propagation du virus. Respectez les gestes barrières autant que possible. ekotiana mokili déséquilibre mpe na mawa ezonyokona ezoboma ezoyoka mawa te kombo na ye coronavirus kombo na ye covid-19 aza meurtrier aza mabe sans pitié mpe invisible tozala ekenge l'ennemi invisible partout
Tous à l'attention, Tommy Batela, bandez-vous. Respectons les règles sanitaires. Respectons les consignes sanitaires. Pour éviter la propagation. Pour assurer l'hygiène des mains. Pour se protéger et protéger les autres. Respectons les consignes sanitaires. Pour éviter les projections. Niveau prévenu qui guérit, kolukate les pires comme la yo. Matoi mangomi ekufela batebele. Tosa la ndenge balobi. Tosa ndenge balobi. Tosa la ndenge balobi. Tosa la ndenge balobi. Toto sandingi balobi. Toto sandingi balobi. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga tope ko aider bandeko nyonso bazana ba difficulté. Quel que soit la poto, en Afrique, Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.